Bien, merci et bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez, chers amis téléspectateurs. Merci d'être là, Vision Plus TV, c'est votre chaîne, l'émission Penalty est là pour vous, animé par le vôtre Jérémy Lemba, autrement dit le renard du désert. Nous sommes là avec John Ngefa, le prophète, il est également leader d'opinion. Avec lui, on va essayer de traiter plusieurs points. Le plan sur le phénomène social Lipa et Matin à Kinshasa, vous le savez. Le dédoublement des partis politiques en RDC, la nationalité de Moïse Katumbi mise en cause. Les palous, la guerre entre Antoine Gizenga et Mozito. Opposition semble être divisée. Les camps Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi, élection présidentielle 2018. Voilà le point qui sera traité au jour d'aujourd'hui. Prophète Ngefa, bonjour. Bonjour, Ndeko Jérémy. Nkolo apambola yo na koya ya malamu ye potosulula. O makambo ya mboka. Oyebi lelo peuple, elembi makama musicien. O musicien asalaki boye, akoti prison, akoti na prison. Mais lelo bato nyonso eza l'église, eza la population, eza même ba diaspora. Miso na bango zo focaliser na Congo, na mboka na bango, na élection de la libre crédible. Nani ba okamba Congo ya lobby? Lelo bato ba ngona distraction. Oh, si oya salaki boye, ba mission na bakende ke ba mbongo na bango mengo na bango, mais Congo para Congo ni. Musicien na tie universitaire. Oka yo susulu. Musicien nini oyo atie yawa bopito minene. Musicien na pesi ba social awa na atongi ba rofelina wanani wana. Non. Ezo ba mbongo na bango ba mengo na bango, mais pays ezo ko bénéficier na rien. Soko mo na mbongo kwa Sénégal ba yusundu. O ba imbaka baki mama na ivanze bangote mais basali ba école bopito na Côte d'Ivoire basali makama minene Ba magic system. ba magic system so kama di George Weah lelo yo George Weah. George Weah tala biloko ya sali lelo mi président de la République social oya biso te za po ya bango ya kolia ba congolais ya ko china bango avantage ya peuple wezate. Voilà, alors parlons de l'avenir de la RDC, élection présidentielle 2018. Qui pour succéder le président Kabila, la liste des dauphins circule déjà sur l'internet, Babi. Obemina Kouaza, Cité, Matata Pugno, Bati Lukwebo. Et je ne sais pas, point de vue nous en donner. Au moins, il y a la vérité. Oui, gouverner, c'est rôle la partie politique ils base au pouvoir et puis va garder en très longtemps. Kabila sali 20 ans de pouvoir. 20 ans Kabila Zani, 17 ans comme chef de l'État. 3 ans comme papa na Moser Rora de Kabila. Ce qu'on a dit en Zani 20 ans. Donc 20 ans ba Kabila. Ya ba Kabila ko 20 ans na bango. Alors, ndenga zawana akoko lingako kende boete. Il faut le successeur moko a remplacé pour ba sauvegarder ba bien na bango na makambo basali yao. Mais dauphin na ya bimi Kizenga. Kizenga. Azraki awa dans 10 ans. Balongaki na primature parce que azalaki sous incompétent. Azalaki sous na mayele te. Azalaki fatigué. Lelo Kizenga oyo loboko esalaka te akosigner ba décret ora ndenge. 92 ans. 92 ans et puis en Afrique soki muta comme déjà 80 ans. Naba torture, naba moy, déjà bagage intellectuel et kitarandio telembi. Nous sommes pas en Europe. Vieux banina ajini. 80 ans. Deba bengi vieux. Les loyo mozitoise, na les loyo obé azali. Mais souzi ko lu quand même obé, même matata poyo, même kimbuta, même bahati. Basa wana ibele. Même professeur oya kote siko na faire na ministère ya intérieur. Henri Mova. Mais pourquoi ka bako pona Kizenga un mourant? Et ça là qui saboy. Ko pona ba pona Kizenga zali ba carte politique. Osomona Kizenga 92 ans. Azane loko ya ko signer décret ko kansate. Akovanda kaka na kiti boy. Et puis akosa 3 ans 3 mois ta kufi. To 6 mois. Président Mbeka Mboka solo yiboy. Président nyonso oya kolongwa akoma sénateur en vie. Na sénateur en vie wana. Ye akotia candidature na ye na président Sénat. Pe akoleka président Sénat. Ye ngwana skone. Kabila akoleka président Sénat mais akosiéger te. Vice-président akosiéger. Siko bib na kati mo constitution binini. Okaya vacances ya président élu démocratique.
ou bien akufi ou bien malade azokoka te directement président ya Sénat akosala intérim ya chef de l'État akosonga so tshikizenga akufi mais le président Sénat azongi susu donc kati o basali yango boy so ikati ezalaki te akopona même bahati akopona même Aubin ou bien Kimbuta basai bela mo basakani pourquoi akopona kaka un moribond ou ya silikati yango oyo akei c'est pour ça moni mosito telemi mosito ayebi makambo telemi et nakoyebisa yo ke palu wana ekokabwana palu ekokabwana yo comme prophète de malheur te makambo soloti pourquoi kopona mosito te na place yo pona kisenga pour kopona mosito te za do fete pona mosito vi premier ministre grâce na mosito nde afuti bambongo nyonso banyongo ya mboka na biso boyebi yango grâce na mosito nde atelemisa économie. Deux premiers ministres ont bien baléqué au basali, c'est Mosito avec yo Kaikuna. Oh nani oh ya matata ponyo. Mais bango basimba kimboko de mona bien solo. Bango ne baza compétent. Ba to baza compétent bango pourquoi ko pona Mosito te. So ko bina palu so Mosito. Bon appuyer Mosito pas ko pona kisenga pona ni eza ba carte au basali on a ebisu ezali ya. Mais na bamboka mosusu constitution na bango epesi ba âge o ezali kopesa mutu ndakisa ya postuler par exemple dans Brazzaville ba limita ya bango âge na 74 ans Congo siko par rapport à âge ba déterminate donc même mutu à 100 ans ko postuler na RDC ezali pouvoir na bango ezali pouvoir ya Pelengendu pouvoir moko ya Pulumbe pe solo ba tse acheter parce que ba ko jongler nango mais normal papa oyebi to banga nzambe un vieux de 92 ans fatigué, il était ex-premier ministre. A quitté, a démissionné, Mosito cousin après combien 10 ans, Bozong est chef de l'État. Mais tout ça comme madame. Donc dans 2 ans c'est pratiquement le même âge na Robert Mugabe. On va dégager na Zimbabwe. Mugabe va dégager à Kendeki. Mugabe à Kendeki a comment qu'il foutron. Akoma ina lako musute mukabe akoma vanda bazola la boy e kisenga loboko esala kate ya sa kate akosieni bakoma ndiko teme sebo ya sima carte électeur teme mais akosiéger na gouvernement ndenge ni donc yo tant que congolais tu penses que un grand Congo o ezali continent moto kwa kisenga akosala conseil des ministres ndenge ni akozoba décision mboka ndenge ni beni akobota na boko ba Rwanda na Buganda ndenge ni akozela parce que chef d'état za chef armée ako pesa mi beko na ba vrai généraux pour ne pas bunda mapinga na bo pikiliki to ba tramboka ndenge eza ba jeu politique eza na sensité. En dehors de ça, il faut également ajouter que le Congo est un pays aux alliés composé majoritairement de jeunes, ce qui est vrai. Donc aux en présent jeune ba saini président ba jeune ba saini il faut que banga nzambe papa même population toza majoritairement ba composé de jeunes ba jeune ba saini et loko mabe bazota likambo zo kele bazo rouler bango na 2000 francs na polo ou mais tout le monde ba défi sur les cas tout le monde ba marche tout ça ba marche ya PPD ça tout le monde ba marche PPD ça marche ba lo bagate mais sur opposition ça aller ba bani minduki ba shuna ram ko boma ko beta ko ça bagate. Mais il y a aussi des jeunes au batemi liboso le quoi ba Rossi Chimanga ba kufa ki pona mboka par exemple Rossi azali martyr Rossi azali martyr ça peut jeune le wabis Rossi azali n'importe qui te bazali ba donner safu bazali ba John Ngefa bazali to sali yo marche raté na de songa na marche raté mosalo zo le qui marche mosalo ngana zo sala le qui marche mosalo ngana zo sala le qui marche mosala ko dénoncer batou mais c'est le qui marche tous ont contribué tala oyi mboka ba libérer na nzela mokote il faut diplomatie zala bato dibanda bazala bato akati bazala moto na mosala na ye so asika ne so ko marché boy siko catholique marché ki ate kabila ngake na tuni yo kasi akei kabila ngake non donc ezali na mpona omonia bato na bato baka misalo basalaka po bakangola mboka même ba diaspora basala musala munene grâce à la diaspora que le pouvoir comme kobanga ba décision musu bakei ndé makambo so la sakata mesa menga na ko biso papa à bientôt le Congo sera libéré. Voilà, ça c'est la parole du prophète Ngefa. Alors entre nous, dossier à nationalité à Moïse Katumbi, mise en cause, Balobi était azali italien, mais il semblerait que les Congolais belé
na ba institution mboka na biso bazaka na ba double nationalité na parlement na sénat ba ministre belé ba belge badi banga fui un belge également mais ce que le dossier Moïse Katumbi pourquoi et comme sujet et comme ko ça la rage ça tout ça ils a par rapport à ni bon na ko bisa boye ba Moïse Katumbi baza dignité ba mongo ba dignité na so bisa yo la ngai mais Moïse Katumbi fait un grand commerçant à coopérant est-ce que tu es bien as a businessman businessman ba coopéra ba ibi mongo ko kasate kene Moïse azaki na katanga nyonso ezali okola Dubaï te c'est que les gens doivent comprendre mabele na katanga wana nzomona bandako ya mabeleza ya ba tol pesa mais Moïse était là ezaki na point sensible wa bani ko tia ba goudron na bani na mbongo ya l'état. Et Katanga est la province la plus riche na Congo. Oba minéraux vandi est capitale ya cuivre. Bato ba bossa na ngote. Et puis Katanga est kangami na Zambie, na Zimbabwe, na Afrique du Sud. Oba to ba ibayango. Et Moïse était là. Ba camion ya ba ben 300 400 ezali ko kenna na matière première ko na bana contrôler. Lelo bodu Moïse mabe. Nationalité Moïse to landa yango. Na lelo bato la pauvre bana katanga bato ba souffrir bana katanga c'est comme en Europe bato pe bazo sanga o ba vandi l'état ba pauvre bazali ba kasaka za paradis mais ba bato yo ba le Congo ebele Moïse mokolo moko na ndi Moïse Katumbi bazolo ba grâce na Kabila na ko trahir Kabila te lokola Pierre awanga ni Yesu parce que ce qui a commis le lobo, c'est grâce à Kabila. Oui. Tant que tu as Kabila, il faut que tu aies Moïse. Azoka. Bon, Kabila a besoin italien. Besoin juif. Besoin père. Il y a 3 nationalités. Moïse est italien. Moïse est juif. Mais papa est juif. Moïse est Moïuda. Est-ce que vous avez des preuves au Mona? C'est ça le problème parce que Mona papa ya Moïse boye batindelinga bazosamba Moïse na pantalon mota dino mbongo te. Papa ya Moïse alobi chaque année akendeka na Tel Aviv ko pesa kotika j'aime de fleurs ne pas papa botier. Donc bino nde bosa la mauvaise campagne contre Moïse. Cette campagne était trop la vérité. Na bina Moïse pam na kotanga misuku kombozo keneti. Tolobaki yango. Mais tant que baki Moïse ye mokazali italien. Alors ça il a bino odenosa ki yango te ponani. 0. Boyebaki Moïse azali zambien. Bolobaki yango te. Mwasi ya Moïse ya bala ya rwandaise. Babilo musu boloba parce que yo tikanga na loba pa makambo ya mboka kozongo blague te. Bino ba journaliste ba information sur na zoloba. Moi je suis un homme de Dieu, je pèse ce que je dis. Nata ministre nzambe papa ozonga ndenge nini? Ça n'engage que toi. Mwasi na ye ndako soko landi maman Karine. C'est un Rwandaise. Osolana Moïse est sous la situation ni azali zambienne. Akana exil wa. Chilu bazaki nani? Noko na eno. Tolongo wana azali zambien, nationalité italien, juif. Na bakisi pe ukrainien. Akota ukrainien te. Papa, bazebele na mboka na biso, bazina plusieurs nationalités. Kasi oya Moïse memi ngambo na ebite. Est-ce que obi Willy Michiko akiko kofunda Tshisekedi azali belge? Na Willy Michiko sus. Mais nani kana na Belgique azali. C'est un belge. Donc nous sommes dirigés par des étrangers. Badi Banga, un belge d'origine. Mais c'est Congolais premier ministre. Oui bien. Namoni Roubert Roua, pas nationalité rwandaise, off rwandaise. Officiellement. Et puis mingi na parlement na ba conduit institution mboka ezo kama mabapaya. Na ba DG na ba PDG. Nyonso zali bango na bango mais na yebi de kab yango moni procureur général de la République Lumbi a telemi pour na traquer ba étranger nyonso bazo mema et puis ko traquer ba ifika kanga bango so mbongo. Est-ce que dossier wana ko kango parce que moi j'ai balancé mandat na ye mais ce que so balancé Moïse mais bon lancer bon nyonso ba tundia. Mais est-ce que au monde c'est parce que Moïse fait peur peut-être dans le pouvoir. Azali candidat à favori selon une certaine analyse. Moïse na Kabila ba batoni balete moto moroti. Motaka balanda bino politique est drôle papa. Nani akoti ni président angolais, na tebisa président angolais sikoyo. Lorenzo. Mwana nani?
Edouard Santos moi na politiquement on appelle c'est pas sinon Edouard Santos est-ce que makambo Edouard Santos sali ya makambo ya minene bambongo oyoki bimena ta tribunal azo a tcheye wana pona a garder makambo na ye même moi o azuba demi-milliard wana OK na mai parce que Edouard Santos benga yi petit keba wana mwana ngai bwaka yango il cherche les intérêts parce que minele te osomona yango monete Moïse wana même soki ya côté ya papa ko za sous plus pire bokolela Kabila oyo nazo ebisa bino parce que c'est un business nazo ebisa yo nalobi yo loka mangai pona nini nyaza biso histoire mboko parce que bato belé batie confiance na bango na ye Moïse te pourquoi pas citer l'autre personne comme Moïse soki Moïse akufila de mboko ko tambola te Mobutu akufa Laurent Denis Kabila akufa Kabila yo azokende Kongo zo tambola te hein pona ni kotia moto lokola nzambe alors opposition eza na bato belé c'est là na ebisa yo kotia bato ko nga bolongola ba idée wana tenga na poser ka ba question bolongola même si Moïse azali Kabila azali le pays va marcher parce que bakozo bato ba capable ko le kabango toza ebelé c'est belé 80 millions de Congolais na université awa combien de professeurs d'université bazali awa baleki bango tour na maye eh papa baza trop on a même les savants bazana poto kuna savants congolais bazoma ile batia katina ngwa pourquoi moto moko pourquoi ko changer bato na nyonso to batasikate hein moi je croyais toujours que Mobutu Moïbe ni kasapu balobaka te Mobutu mabe Moïbe akay le tout le Mobutu Kabila doit partir à Okende tokoluka Kabila moko mosusu tango ba Moïse ba kota ba gangster business ouais bimbongo papa beaucoup regretter moi namba biloko to tekay na moto Okende biso lobi non tango ba traquer moi pour la nationalité procureur général de la République a traqué l'administration Congo et étrangers. Tozali 95% ya ba cadre ya mboko sont des étrangers. Oyo bazo même Congo, ya Congo moyen mbongo et côté na kesi ezate. Et donc na mboko na bango, c'est clair les amis. Voilà, donc je pense que ça n'engage que le prophète Ngefa. Donc, il y a une révélation que non, 95% des dirigeants congolais sont des étrangers, c'est à vérifier. Parce que. Oui. Exemple, et puis ça passe dans mon thème. Et puis ça bango ba d'espoir à la exemple. Mboka lokola Ofida. Entreprise. Par étatique, poumon, il y a République. Où ils ont payé sa mbongo, ils ont foutu même soda. Numéro 1 à Bangozani. Rugweza, un étranger. Ah, on sait qui ça me fait mal en tant que Congolais. La personne Rugweza. Il y a comme il y a Rugweza. Comme Rugweza, moi, dans le Congo. D'ailleurs, dans mon cannabis, depuis la flamme, tout le Congolais a zalakate. Bah, zalakate. Mais Keba na tout na Thomas Louaka, je connais le Congo. Ah, bi Congo ni Congo ba pesa ya papier ko pesa. Mais j'ai expliqué que tout que bazalaka. Qu'on a tout ça. Nyamulenge bazalaka. Mulenge bayaka na nani? Ce sont des Rwandais frère. Qu'est-ce que tu veux me dire? Monsieur, tant Mobutu azalaki président nani directeur cabinet nani oyo général alongwa nani oyo ya la police nani wana. O numéro 1 nani? Hein? Bisengeman. Hein? Oyo te. Azali oya pa le père c'est Bisengeman ba pa de côté. Azali directeur cabinet ya président Mobutu. Tango ba intérêt moi. Bayena bituma génocide oyo bimaki na kati na Rwanda oyo abomaki mana bakimaki ebele bakotaki na permission ya Mobutu nde akotaki bango nde bakoza ba nationalité congolaise c'est les Rwandais ba Burundais non bazingi na mboka wana nous ne refusons pas parce que ba Belge tozana ba Belge ba Congolais ba Belge tozana ba Britannique ba Belge tozana ba Américain ba Belge ba Portugais ba Belge to boité. Mais il faut tant ba côté na mboka na so ba boto la biso biloko to ba respecter mibeko ya mboka parce que immigration tout ça na mboka. Est-ce que prophète ozo croit toujours l'élection en décembre 2018? Bon, je ne crois pas mais l'élection aux Arabes Congo parce que pression internationale zali nationale zali. Pourquoi na bina so croire ngo mingi te. Ata bazo ya mbongo bazo pesa ngo oni basali yango parce que enrôlement ya ba étranger ezali ezo bandana juin. Hein? Oui, mais étranger bazo relé bango juin. Est-ce qu'on dit monde de mon part d'Afrique, même en Afrique, monde de mon bimo, au corps relais, bah Congolais baza partout dans le monde. La diaspora. Diaspora 3 mois, c'est impossible. Au moins 6 mois. Bon, ça doit commencer 6 mois. Na juin, déjà comme 2019.
bato batala c'est 2019 et qu'on soit 3 mois te kasa il pas moi va prolonger ba jour parce que kasa va prolonger ba jour à part yango ni na voter machine on a tricage peuple ndimi yango te maintenant alobi soki machine ezate il y aura pas élection c'est yango déjà pour maël na bango ngona si il n'y a pas élection bango to ba démission ba kende to ça la transition mosusu to continuer parce que Congo transition ba banakata nango hein si n'y a pas les machines yenanga comme lokola azo commander lokola mboka azo commander lokola mboka Congo Congo a souffri mingi Congo a souffri mingi frère mon frère hein journaliste Jérémy Congo a souffri mingi et c'est ngebe Congo ebima pe na mopotu mboka tamla na mopotu te hein onanga zo ba mopotu hein machine je bato ba boy tricage na kati oyebi so nyatika bouton mo machine ko misa mo 100,000 francs machine mais papa mais c'est électronique te donc à la seconde on tika boy ba c'est 100,000 francs de voter yo or que mutu moko voter mieux 100,000 francs mais so bokangisi c'est majoritaire yo kana bisa yo majoritaire ko Sénat à cause du parlement à cause du gouvernement à cause du biloko tout si ko opposition et le groupe maté maintenant nga expliquer bino na bandenge nyonso que za machine a tricher te bozo comprendre te pourquoi ba espère États-Unis ba boy machine wa technologie asiatique les États-Unis hein Hollande moko boy pe Hollande France va ça bino beaucoup d'expérience on a dit pourquoi hein tout ça développer tout ça kata tongata na bité baso douter nango ba yebi ba monde ba salaki yango hein yo zo mona télévision téléphone hein frère Jérémy remis musa Jérémy chante Jérémy parle Jérémy mi parle c'est la technologie hein c'est la technologie et là qu'on ne va pas triquer na quantité tout est triqué voilà. Alors, revenons sur l'opposition. Le Tozana va leader le rôle Félix Tshisekedi Tshilombo, Moïse Katumbi, Toza Pena Bandeko Moussousou, tout ça et consort. Ozope sa chance nanani entre Félix na Katumbi. Qui peut être vraiment candidat favorito, candidat où ko rassembler ba espoir et ba congolais. Frère, en tant qu'homme de Dieu, hein, Katumbi a coquine à noter. Il fait ça au moins 10 ans. Oui, bien, Mazembe est mon équipe club. Ce n'est pas là. Yokanga iko, tikana loba makamako. Loba sakola. Mazembe bozo monango ezali club. Hein? Ezali mboka kwa Congo. Tozana sur la totalité, tokoma 120 000 millions d'habitants. 80 balobaka na muke toleka. Pour 18 à 18 bato bazo de bato belevi baso rolate. Hein? 45 millions d'euros, ça ne va pas mouquer. Donc, on va dire 100 et quelques 150 000. Ok, papa. Alors, Katanga, province quoi Katanga? C'est la République. Un petit province au Cambodge. Congo, c'est le continent. Hein? Belgique, quand on a Congo 80 fois. France, attends 50 fois. 4 fois, attends 50. Ok? Dans le Bissau, Congo, Zomonango. Hein? Bamboka, Kabola, Guinée. Hein? Ils ont Congolais. Et mériter bateau basant na expérience hein kokama partout ko idepesi hein et okabiote Moïse akoka ipe na noté made akoya ta disqualifié Tshisekedi pe on a kokité il faut bazwa bateau bana maturité hein bateau MPT to jota mon côté hein ko mutonga uta na zamba uta na poto to ndengeni na pesa exemple motoka professeur Kalele na pesa exemple ko professeur Kalele Mathieu Kalele na pesa exemple professeur Kabila. Autant Kalele, est-ce qu'il y a populaire ça aussi? Quelle est populaire? C'est l'intelligence. L'intelligence, la sagesse. Tshisekedi va quitter dans la Tshisekedi n'a pas papa naï. Mais a dû chance comme président de la République. Oh, il y a Koko Kate. Même en mourant, papa. Bon, Mozito. Hein? Mozito est l'homme capable. Il était chef. Mozito, il était premier ministre. Chef du gouvernement, il dirigeait toute la République démocratique du Congo. Les hommes qui ont Mozito à Simba Congo. Mozito à Simba Congo. Donc Félix pas encore. Hein? À Kokina noté. Mozito à Simba Congo. Même, où il y a qui peut perdre Matata Poyo. Il peut tenir le Congo. Mais Azala qui a voulu qu'il nous a Takangi Mbongo a bloqué. A bloqué, il met ton monnaie qu'il est l'autre. Le Congolais, c'est un succès social. Badi Banga. Oui, Samy. Alliance belge, alliance badi bondo fufu e bondo na lobaki na bina to suki wapi na bondo na lobi oya kei oya ye oyo Chibala le to suki wapi
potopoto eleki nyonso namona premier ministre moko abengango ya pulumbete oyo alobaka eloko te étiquette oyo oyokaka ta ekoyoka te oyo ndenge alokabaka mbongo yo mona ta depuis Tchibala koti yo ba point positif ni yo retenir point positif moko eza te président bango social bayebi socialité président lobaki na bango gratuitement ya enseignement toyebi yango te président baki bofuta ba salaire ya bato rien parlement président yo pesa bango ta to ya $250 baboyi bango na $12,000 donc na eloko moko eza te mboko eza dirigé te eza dirigé na bamopotu moto na moto gangi na nzela na ye asala mpona kozwa mbongo na ye mais pour le moment nzambe bacongolais bazwa conscience meme bato na poto baza papa bafafa longa bana poto président fafa longa oyo avai na mindele akozwa baza ebele oyo bakozongisa congo na nzela congo un pays riche pays béni mais peuple emonaka yango te eloko moko te ezali bambrouye est ce que oyebi kota na monde momemaka na mboka na biso bamashine bapare nyonso ya mine osamela mboka na biso et même population bazali pauvre ya kosakana te mindele bafungoli fo tozwa mbongo na biso na maboko mboka na biso na maboko totia bato ya biso toboyi bamashine na nanga oyo ya trike ya kozongisaka bato papa na biso ya révélation moko si le même gens revient au pouvoir tokosouffrir kaka toujours exemple les mêmes gens qui étaient avec Mobutu mendaki na Mobutu nake susu porte-parole majorité a Tundu Liongo bakiungu kwa bango nyonso bakengo wadoni babofosa bango tu bazalaki bengulu banga mpongo musée aye atiki bango ta moko bakotele musée tosukaki boni tozonga meme ali musée akufi akei Kabila le fils azwi bango nyonso azongisi bango lelo pe ezaba pays eza lelo wapi bazonga sute bato pays eza lelo wapi soki bino bokozongisaka bato wana na bavoti na bango na badepute na bango oyo bazala kuna depute loi nini ya peuple bavota mpona peuple bamiso bafandika kuna na kutumbula na kukitisa na kunetula na kufuka we na kufunga na kubeta na kunena loi nini oyo bazwa ya peuple donc il faut une monsieur loi nini avantage ya peuple kimbuta yo ya bima azobuka bapeti oyo kuluni azosilisa yango te bazokoka yango te bapeti base baentreprise na bango abandi kobuka na biloko na bango sikoyo azoluka guerre civile to ndenge il est là est-ce que bainterprete kimbuta yo ozobuka bapeti oyo na basali mwa biloko na bango avanda bawenze bakabini kobuka biloko tu misala ezali te eloko ni oprévu na bango eloko te kozala majorité ya nzambe te kozala majorité nga majorité bakoko nyanga babimi donc il faut une nouvelle classe politique ya mutu ata moko te ata député moko ya kala aza te na pesa exemple bolo na koti awa na kisa Thompson ya sabu akisata lipa pam Patrick Bolonia atombola ata mosapi na mona parlement rien Zakaria yawa fimbo na parlement fimbe zingi rega baventure ndenge tozomema mboka na baventure na kokamola te wela sona za président candidat président de la république kaka ezoleka na oyo mais oyo nana binaka linda na komona dakumuda yoyo azotia candidat na président de la république ekomi maseki to ndenge ekomi théâtre tala mboka ya bathéâtre kolanda George weya te George wadaki sénateur atangi betide asalisi mboka na Libéria récompense na ye et puis afanda pe na bafrance na batangi baklase kuna oyo bango basali linda wana dakumuda linda akoma be pasteur mais neti dakumuda yoko voter peut-être ngana voter dakumuda ngana voter de mutalinda na voter mais on mutu na sala te yango mo to tika ba politicien basala musala na bango. Alors rapidement maramu ya dédoublement ba parti politique to moni UDPS limité ya papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba personnam na contre bato Tchibala na niveau ya parquet Matete olenga ko présent sensa tranché que UDP Tchibala a reconnaître en côté yo moni décision nandeni nzambe apambola olenga nkoyi apambola parlement tolingi mboka ya justice ezala ezali mwa son soki olenga nkoyi lobi a reconnaître UDP ya Tchibala te ni dépasse mobake te ezali ba conflit mais nani abimisaki UDP ya nani wana Tchibala c'est olenga nkoyi comment vous voulez jouer avec les gens
ye moko parrain ye moko parrain moto abimisi Tshibala awa premier ministre nani selenga nkoyi mais moto atiaki na se sa nani ezalaki Tshibala baweleli la moto liboso kotemela Tshibala ezalaki olenga nkoyi bon soki yabi dédoublement olenga nkoyi toyokanaka biso ntango ayibana mike toyebaki parti IDPS Tshisekedi na vie depuis 82 toyebaki IDPS ni IDPS azongi mikanda lelo Tshisekedi azongi koévolue wana nyonso atie candidat présidentiel azalaki na mikanda te kaka lelo pouvoir eza bonzambe te pouvoir esilaka te ale batie Tshibala ya botola yango ezalaka te mbala moko te mboka eme mindele bakotelemela yango leader charismatique nana ebembina soki nano wa te bozobunda no bozofuna ebemba Tshisekedi bakunda ye bozowelaka baparti eza na sansi te moko bandoki moko boye ya mibale ye aboyi mobaki kotatika na epai na impact te idéologie te azongaka epai ya oyo Félix na boye Félix ba président te base congrès te po ye tikala boye papa mwana ekomoka royaume ekomoka royaume papa aza te ale mwana koremplace ekomoka royaume yango wana mabe bavie wana bazotelema kati nango bambweke moko bazali bafondateur ya IDPS baza wana tomonaki IDPS kibasa maliba na mosusu tokei papa soki atranché parce que ya conflit na bango soki bazalaki olengaka soki bazalaki bien alingaki atranché boye te alingaki atelema te bakweyisa mpe IDPS oyo ya Tshisekedi mpona bango batia candidature ya mibale aboyi dédoublement ya parti politique MSR azongisi yango te mpona nini MSR teke ya présidence pourquoi azongaki na se conseil ya présidence moto asalaki yango te mpona nini bon ya misato azongisi arc ya Olivier Kamitado mpona nini ezali baje na bango ya minei soki ye alobi aboyi badéveloppement parti politique mpona 500 na bango oyo bapesi kati na bango soki komona mikanda juridique ya mboka 500 impact te eza baccord nde esali yango ya inane eza na impact te moto eza na impact ezali parlement oyo eza na impact nde ezali sénat ya mibale ntango aboyi oyo ya Tshibala aboyi yango baboyi mpo ya mogwake gloire à Dieu aboma mpe rassemblement immédiat oyo ya Kasavubu te eza mpe doublement rassemblement eza mibale oyo ya limete oyo mpe ya Kasavubu donc nakoyi mpe aboma mpe ya Kasavubu tondima to expliquer bien hormis baparti politique aboya mpe baplateforme politique neti rassemblement el Kasavubu yango nde evotaki ye oyo otomoko aboyi yango il faut olenga kwa démissionner kuna mpe ye mo moto alide ye moko azali il faut démissionner yango tozokende wapi mboka kozokende wapi confusion na confusion parce que ntango ya boyi na soto na kanza mais ma plateforme wana il faut boma yango bosanga abomi yango ye pas démissionner akolinga otika kwanga biloko ya mbwa soko lei préparer mbango na suki wana. Voilà, merci à vous, chers combattants, chers Congolais, chers compatriotes de la diaspora. Jérémy Lemba, le renard de désert est là, donc c'était là. Le prophète John Ngefa, ou APC, et puis version aïe par rapport à fait actualité. Par rapport à Maramotali Mboganabiso, Maramotali a dédoublement des partis politiques, a expliqué que non, il faut payer rassemblement El Kasavubu dirigé par Olengankoye Koufa. A démissionné pour le rôle là, leader Nango et ça l'a fait bien. Merci également Nabino Tout à faire parler la guerre entre Gizenga Antoine, le patriarche et Mouzito, son neveu, et puis Tobeti Masolo l'opposition, entre Félix Nakatumbi qui peut diriger le Congo, à Pessi point de vue naïe. Obi? Mon côté. Et voilà. Phénomène social, Lipabé Mataki, Tomoni ministre de l'économie, a lobby que Balibanais, Babayar de fonds, Bakiti Salipa rapidement. Oui, monsieur Jérémy, ce qui est grave. Rejeter parole et autorité. Parole et autorité, ministre tutelle en fonction. Et ça l'a caté. Toi, on a beaucoup de papa. Bino boye bika soki mwasi na balo bateli botu ba yena minduki. Mais il faut expliquer bango ba kende comme risque ça là. Donc lui permet 300, 400, 500. Ministre beti bango ba beti et ça la caté. Il faut zonga 100 francs 200. Il faut 100 francs 200. Là 50 francs. 50 francs quel pays? Bolinga économie ya mboka ça la caté. Tala ba libanais oyo ba bana ko yiba biso banda kala ba vani pe ba boyi. Mais entre nous, qui sont derrière ba mindelo wana ya kanga journée? Ce sont les généraux. Ce sont les mêmes ministres.
eza mpe bato ya gouvernement na présidence parce que bakoki kobude boye te oyebi te naboyi fimbo bakanza bolimbisa ngai nabelaka motema so bakobetanga bibotu nakoka jekoko na osana makila nakobika te naboyi mpenza est ce que oyebi père victoire wana ezali ya mama moko ya monene na mboka mokolo kompagnie wana azodefie gouvernement mobe eza clarté. Et sa clarté, la loi reste la loi. La loi, c'est pour tout le monde. Et en plus, parole et autorité, c'est plus qu'une loi. Mais parole et autorité, c'est la loi. Bazo boya pour la nini. Papa, boli msanga, tarabela kamotem, papa. Na kosana makila na kubika te, papa. Mais c'est difficile, en tout cas, c'est compliqué. Un ministre qui parle, il y a un Libanais, atteint mon Congo devant ministre. Moi, je voyais. Son ministre, non, ça c'est mon pays. Je suis fier d'être un Congolais. En Afrique, il y a un ministre français, il y a un Congolais. Zaïrois, il y a un ministre français. Ils ont respecté. Ils ont respecté. Pourquoi? Il faut une nouvelle classe politique. Alors, le ministre doit maintenant sanctionner parce que parole là, Isaki désobéit. Donc, je pense que Banapoto. Bon, comprendre l'émission, Ngefa chauffé, mais c'est entre nous, le compatriote. Après, si version naïe a fait, analyse naïe, donc, bon, tenir rigueur, mingité. Donc, c'était une émission chaude. Ça se passe comme ça chez nous. Donc, merci à Pico Kedi Kasongo, mon sponsor privé personnel, Pico Kedi Kasongo. Motema et Muriel Bantou, la Belgique. Donc, nous sommes de cœur avec toi. Merci également à Jorgi Samba, le procureur autrichien. Mon vieux de tout le temps. Merci à celui qu'on appelle le petit Moussongo. Moussongo le petit, donc depuis Berlin. Voilà, restez là et salut bien. Et merci également à Maréchal Souve Yessa, le jeune patron depuis Dallas, Babi Restaurant Yolezo. C'est l'unique, la seule référence dans Dallas. Donc Maréchal Souve Yessa, nous sommes vraiment de cœur avec toi. Merci également à mon vieux, le président Rifem Malanda, l'homme des événements. Désormais, Congo Distribution est là pour vos colis, vos cartons depuis Orléans, Tina Kinshasa, donc avec sécurité, rapidité. Contactez le président Rifé Malanda, l'homme des événements. Merci à Serge Lukoki, le seul et l'unique véritable mannequin d'Orléans. Nous vous aimons beaucoup. Glody Mandangi Machuda, nouveau parisien. Bertoni Mako, Star Plus général depuis Canada. Donc la Clinta, la Choukisenda. Boza tellement belé Bolingarabiso. Ah, mon vieux, en tout cas, Tino Mapingi là, 4 faux français depuis Bordeaux. Merci d'être là. Alors, le prophète Ngefa, merci alors pour votre disponibilité. Votre dernier message. Dernier message, Moïse a découragé. A voté la candidature en 2025. Voilà, déjà, tu as mais oh, il y a aussi battu. Conseil au PC. Conseil n'a pas si Moïse Katumbi. Mais Français Galombo a déçu. Oui, il faut. On va décevoir Français Galombo. Mais Balanangulu, tu me sais, Bamala Nangulu, papa. Moussa Bato, et bien, on fonctionne à rater. Pas bien, on va t'aller à couteau. On va fonctionner à rater. Azad dessus, Azad qui peut être trop cirque comme tout le monde au président de la République. Je ne crois pas parce que procureur Bimisi, ceux qui peuvent préboler comme boutique, il a renoncé. Ba nationalité ne wana nyonso aya ko senga procureur général de la République aya ko senga na ministre ya OSMB ya justice bazwa na société congolaise ba pesa ye officiellement ikozala malamu nzambe apambola balandi na biso nyonso wali ko benga ngai akozonga na numéro ya 00243 89 610 49 41 okozonga beso na 00243 89 81 857 26 78 P privé nangai 00 243 99 99 42 937. Tango to bakana Moïse bataka bisote opposition. Soko ngosi maka pouvoir ouais. Enana ikufunga bino pour konfunga ba kofunga pe bino. Ba kofunga pe bino parce que tout bunde la Congo tozali église au milieu du village. Awa bosali makamba malamu obe. Président Obe alobi na mokonzo na koko yangi abi bana tina mabele on passe sur le marché tukumisi bango awa kimbuta telemaki mabele on kendele tukumisi bango awa kimbuta zo panzaka biloko ya bana na ko bebisaka na bana to kimbuta tika parce que Congo eza batu nyonso lobi ba gangi bazaki na Congo na période na Mobutu le
lelo bazinda monde ezaka mbanga ntaba lelo ya yo lobi ya ngai tala Kinshasa batele yango ekozala malamu nasuki wana nzambe apambola bango. Voilà, donc continuez à vous faire abonner sur visionplustv.com. Merci à Bella Dinganga, maman sociale, la patronne. Merci également à Mima Wetu. Ah, ça fait longtemps, Mima Wetu, nous sommes également de cœur avec toi. Merci au président Raphaël Walukonka, le superviseur très compétent, l'homme de contrat bien signé. Merci à Junior derrière la caméra. Merci également à Hilaire Clark, à Branda Onyoka, le monteur par excellence. Merci à Alexia, la plus belle femme d'Irlande. Merci à Credo Lungela, Black Ninja depuis Paris. Donc on est là. Jérémy Lumba est avec vous. Ciao et à la prochaine. Merci prophète.